La Cour constitutionnelle de la presse congolaise moderne siégeant en matière des actualités qui dominent dans la République démocratique du Congo, en Afrique et partout dans le monde. L'audience publique d'aujourd'hui, 24 avril 2022, sera présidée par moi-même, le président de la Cour constitutionnelle de la presse congolaise moderne, journaliste d'investigation, Begin Tsassa. Normalement, c'est le greffier qui a le rôle de lire l'extrait des rôles de chaque audience. Donc, l'extrait des rôles chez nous est transformé par les sommaires. Et nous allons prononcer à la langue vernaculaire, pas seulement pour la meilleure compréhension, mesdames, messieurs, mais plutôt pour permettre au petit peuple de bien comprendre et d'avoir la matière. Dans le cadre de la communication de proximité. Les autres il y a un proche collaborateur, il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, conseiller principal et coordonnateur adjoint, il y a une coordination pour le changement de mentalité. Alors, ce moni bic rouge et miboué, na cahier rouge, c'est que les héroïnes. Il s'agit de Jacques Kambala Tshilombo, c'est un pasteur autour de la Nyonso. Mandat ya Fachi Béton, est-ce que bilan ils allaient bien to éviter. Quelques conseillers à Fachi pe morobung le kitro autour de la Ngolelo. Autour de la vérité et belé, est-ce que en 2023 le chef de l'État sera réélu? Point d'interrogation. Est-ce que la population vraiment a consommé qui peuple d'abord en haut, les autres la vérité nions au bosenga qui tous la fara na moko ya proche collaborateur, il y a président de la République Fachi Béton. To banda na moi ba info hebdo et senga na bino boba ke mokonzi mboka Fachi Béton azalaki na Nairobi to ko sola makambo wana kana mingité conseil à Mokonzi Yamboka. Mais hommage, Bana Kinshasa Mokili Mobimba Ozali, Cour constitutionnelle ya presse Yamboka, mais Tikana Sabino que Cour constitutionnelle Yamboka na biso yuti ko perdre juge Munene na kombo ya juge Mongulu Tampangame Polycarpe Oyo aoti kotika biso yango lelo tozo rendre hommage. Kasi botu nanga nini? Bozo mona juge oyo o aotiko kufa oyo ye azalaki quota ya Assemblée nationale na Sénat. Et sengeli ke ba changer na Sénat na Assemblée nationale ba siéger batinda lisusu juge mususu na Cour constitutionnelle. Malgré que juge moko akufi quorum est nango atteint. Donc plénière to audience sans problème. Quorum est de la atteinte ce qui juge bazali 5 wana quorum est atteinte. Mais de 6, 7, 8 juge bako siéger sans problème. Likambu ozo le kana Assemblée nationale na minute kaka ndenge juge oya kufi déjà bakomi ko la place. Ba député kune communauté ngane botinda ngai tellement juge oya kufi azalaki mutu Équateur bato Équateur bakomo ba o oneza côté na biso fotinda biso bato Équateur to remplacer mutu kuna na kundami kutute ba kundie lelo déjà na Assemblée nationale na Sénat bakomi wela nani mutu o remplacer bango na Cour constitutionnelle. Donc ils ont vraiment bien été na préciser yango po oza Cour constitutionnelle ya presse mamutu ole na Cour constitutionnelle, il faut expliquer à parce que juge à la télévision et surtout que juge place à la audience publique to na ba plénière. Le 24 avril ils allaient date moko événementielle parce que l'ancien président de la République Mobutu Sese Seko Kuwendo Wazabanga ezalaki mokolo oyo atangisaki mai na misu oyo baka comprenez mon émotion. Donc ezalaki mokolo ya multipartisme oyo salamaki pour potozong ça peut bateau na moi laisse parce que ça court mais il faut aussi marabik na feuille pose court
Énergie Lelo, balancé les bisous, le 24 avril 1990. Toleka. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Ezalaka le 24 avril 1990 bana classe Bosin Babik Bokomara Bozakuru. Jambo yeno batoto ya Katanga, batoto ya Goma, ya Lualaba, ya Bukavu. Msticheke tunapima Swahili Pekin sasa le terminateur de la presse. Mbote na beno bampangi na beto Congo Central. Malukai bampangi Mbujimai boza vraiment ebele bozo talangai bozela na yambela bino muto oboluka kike na yambela bino ye to sola na mamaka munos tout ba question tout obosengaki na retourner yango lelo. Pasteur Jacques Ambala na chilo mobongama pour population. Donc, il y a une ministre qui représenter ce qu'on fait. Il y a une ministre qui pas fait répondre. Tout le monde est à l'ingalité. Il y a une TV, il y a un cours constitutionnel. Le 24 avril, les Soussoukaka, et ça, 6 ans déjà depuis la disparition de Papa Wemba Chungu, Wemba Dio, tant que tu as dans le monde de la musique, il y a beaucoup de gens qui pire vieux. Sur une illustration, il y a une photo. On a vu beaucoup. J'étais encore très jeune. Oyo, Pegin ça, ça monte Indus, ça monte Impact. Kasi, Papa Wemba yeba ndenge na okufela. Tango moko ba pandi sango ya libanda mboka tu na question rêve na weza ndenge ni jour olinga okufela réponse ezalaki ndenge ni na cadre nostalgie toleka. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba.
nous sommes pratiquement au début de l'année. Merci pour la musique. Nous sommes pratiquement au début de l'année 2016. Je vous donne l'occasion de présenter vos vœux à vos fans, soit en a cappella, soit dans le discours qui vous appartient. Je n'ai pas eu la chance de vous présenter parce que je suis arrivé ici en France début janvier et je suis passé directement. Requis in pace, que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, chose promise, je le réel et grand plaisir de recevoir le conseiller principal du chef de l'État, Lissoupele Litoyi Yamokonzi Yafachi Beton, coordonnateur adjoint et à coordination pour les changements de mentalité. À Oyana, nous, comme Zissé Koutim, après tout, c'est un élément de transition pour te vendre pour sur là. Élément de transition et aux éléments, il y a Maître Alexis Vincent Gomez. Je suis le seul et l'unique journaliste Oyo invité par Maître Alexis Vincent Gomez, avocat de la République, président il y a Lions Club Afrique Mobimba. Oyo a expliqué qui liwa ya papa wemba na ndengi na yepe a témoigné nyaki bolingo oyo azalaki nango envers papa wemba. C'est dans le cadre ya histoire pour la date ya lelo mokolo ya 24 avril ndenge et on a toujours peto commémorer ba date oyo vieux beaucoup à kufa et puis lelo ba fête mnene na couloir ba rebelle belé osala. Entre temps to ya mananu mon amboka Jacques Kambala Chilombo a osala entrechamp pour tout sur le lopena ils a royinda le lopena lelo aïe 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 aïe. Mon amboka Jacques Kambala la Chilombo comme Zissé Koutim au hôtel kuna na drapeau hôtel caméra na yokuna simba sosonga drapeau tomola loboko na non à droite au répéter on a obisao ngai Jacques Kambala Chilombo dans la caméra na a na télévision pour na constater nyonso na koloba ekozala na intérêt ya peuple congolais. Merci beaucoup. Alors élément et transition pour tout cela makasi na mwana mboka Jacques Kambala Chilombo, c'est parti. Est-ce que l'équipe Bolingo, Namokili et Zali, il n'y a rien qui dépasse l'amour. Il n'y a rien qui soit plus grand, plus puissant que l'amour. Donc, pour Papa Wemba Zaki Yaya, Azaki Ndeko, on a eu quelques rares occasions d'être ensemble. Et comme par hasard, Tango Nzamba Bengie, dimanche na Tongo wana, ngandaki na Abidjan. Tango nazo bimananda kwa Nzambe na messe ya 8h ya Tongo, moninga moka bengi ngai de Kinshasa sek bidas. Pendant yebisanga mais maître est-ce ko yebite Papa Wemba akufi.
na ba akufi ngeneni akufi wapi o akufi na Abidjan na binele oh c'est quoi ça menga moko nazo lo bano naza na Abidjan abina te vérifier na kati téléphone na bina chauffeur Bob me mangai na clinique Pizam na ke na Pizam bali bina no awate azate na bengi kisasa na tuni na bi me akufi na l'heure nini bali bina vers 5h du matin 5h25 du matin ah Nathalie l'heure il était à peu près 10h mais bon 5 heures de temps après na ke na la morgue na ke na Ivosep tant na commis na mona ba soda na ba ta pompe funèbre na se présenter na tuni bango soki bayambaki corps ya Papa Wemba babisinga oui il est là na bin na sengi na lingi na mona ye babina c'est pas possible c'est interdit Nabi faut me considérer comme un membre de la famille. C'était un ami, na moto ya Congo, Kombo Nanga un tel, et vraiment pour permettre na mona. Bon, bah policier, bah pesi permission le bon, botikaye. Bah emiga pe malamo, bah bina bo zela to préparé. Et bah qui copie sa corps. Na moni Papa Wemba alali makasi pe na tangwana ozana makasi te motali boso na bengi Kofi na bengi Kofi na bi Kofi nazali wa yaya ke Kofi aza kolela na téléphone c'est du gâchis na bi voilà c'est du gâchis na ibisa kibino pour se réconcilier, tala. Azaï souté. Le temps, aux autres à l'andéco, aux autres à l'ali ou bien à l'alité ou bien à côté les matos, mais c'est là où aux autres découvrir les mythes et à yobo moto. Donc aux autres on a même na mawa. Donc aux autres on a que tu n'es rien. Na tangwana donc au commune na souka. Na sambeli na sololi na yebisi oyo na koko lobana ye yebiye moko ake puis na pokwana na kamati avion na zongi Brazzaville et puis na katisi na Kisasa na kenako mona Mama Amazon Pambate, c'est une sœur. Et passe yeli moninga il faut la pembe na ye. Pezanzele abisonyo surtout. Voilà, lokola ke totika ba polémique oyo eza nango tina te. Mokili mobimba bosengaki ngai na yambela bino moko ya ba conseiller ya président de la République mituna eza ebele yango tolukaki parmi ba conseiller crédible ya mokonzi ya mboka moko na bango yeyo na yambeli bino eza bi kukuru te bimpiaka te il fallait que même voyager na mokonzi ya mboka abima mais à respecter bino peuple congolais au bosengaki asala. Il s'agit de Jacques Kambala Chilombo, wazali conseiller principal ya Mokonzi Mboka, puis coordonnateur adjoint et à coordination pour les changements de mentalité. Moi Mboka Jacques Kambala Chilombo, bonne santé. Ça va, Nangol Nanzambe, Kolazo Batelabs. Micro fonctionne ma casse, hein? Bon, ça dépend. Aux hôtels, là, on a anglais, ni pour le bandi Mikolo. Mais tous a toujours au service à Mokonzi Mboka depuis Anomak Bissona Poso Tozali. Tous a toujours au service à Mboka depuis avant même tous au pouvoir.
Donc motema na ngai ezalaka nation, motema na ngai eza Congo. Mais est-ce que vous avez un conseiller à mon compte? Vous avez fait sa fachi, vous avez fait sa fachi, vous avez coquille l'eau, vous avez accusé, vous avez conseillé, vous avez conseillé mon compte. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je suis Jacques Kambala Chilombo. Vous conseiller, vous conseiller. Vous êtes belé, mais vous avez mon compte. Normalement, ça là conseiller, ça cause un exécutif. Donc tant que vous avez besoin ça là et l'autre côté. Na habité l'oni bazo zélé la tout ça parti exécutif ezali ya gouvernement mokonza mboka ya zali dans la vision et dans l'orientation ya ndenge ni mboka so ekende soki biso ba conseiller to sala musala ezali kopesa ye ba élément nyonso esengeli pour avoir décision où ils a éclairé après sa orientation esengeli natina que gouvernement est appliqué politique et chef de l'État. Donc, où bazo accusé que va conseiller ba ça les logoté et c'est qu'il to kabola biloko. Tant mususu manque d'information, ya nini et c'est les ala musala ya conseiller et kotinda bozo linga bomo na conseiller na zandu bomo na conseiller azo kitsa pri ya biloko on les a erreur. Babengi conseiller donc aza mupesi toli aza expert na domaine songolo chacun na domaine oyaye ndenge cabinet ezali structuré aromatisa information na oyo aza likolo na ye kino ekoma epai ya directeur ya cabinet ye oyo akosangisa mayele nyonso oyo selon secteur yesiko bolingi mokonzi azala éclairé na yango akopesa ye oyo ezali condensé ya mayele moko na baconseiller bapesi oyo bamati na collège de conseillers oyo baza baconseiller spéciaux baza mpe na mwa baéquipe na bango bazali kotravaille nyonso bakoconcentre na gestionnaire administratif ya cabinet ye amati epa mokonzi eza na baoyo baza mokonzi ye moko selon sa discrétion a traité naïe directement, ben ici conseiller songolo, na confié aux missions boye, na dossier boye, pesangaï, maïlo et sengeli. C'est vrai que attente il y a peuple zali, bandakala, peuple zozela magamu minene, na peu de temps. Donc les sengeli, ba conseiller, tout la moussa maïe les belé, non ba bengi stratégie. Les stratégies peuvent varier dans les besoins qui sont mandat. Ce qui est une vision songolo, la politique est déterminée sa vision. Ce qui est nzela, tout le monde a koko ce qui n'est pas n'est pas. Et ça l'automne que ba conseiller ba sangana ba réfléchir autour il y a des difficultés rencontrées pour monter de nouvelles stratégies et que ça toujours vision à l'ébosso. Donc ceux qui ba conseiller ba ça le côté et c'est que to kabola le logo pour tout les tout ça. Merci aussi matière donc Togosong la PSO et pas le premier ministre Sama Lukonde en tout cas to constater que son chef de l'État pour peuple soit ça rouler là oui conseiller autour bango to ba conseiller mais conseiller ça la nini tant autour le nzala le peuple d'abord nzala donc notre conseiller a comme ministre économie a que ça ba maman na zandu to na gamelo ki tsabilo rolia point d'interrogation to me ko analyser en tout cas gouvernement sama yango ba to beli ba senga bo démissionner na bino pour bo sunga fachité et commenter au lobby convocation je préfère de mourir debout que de dire la vérité pour en tout cas le peuple va se retrouver na été moi na mboka Jacques Kambala la Chilombo bobomi CCM coordination et changement de mentalité ezali place vision mokonzi mboka vandi bobanda kitoko bobanda kitoko na ba action na banzela tout moni ba volontaire ba kosunga ba roulage ba embouteillage aussi là to moni ba volontaire na makambu
qu'est-ce qui ne va pas dans la coordination pour le changement des mentalités? Moi, je Jacques Ambala Chinchilombo. Vous allez soutenir tout le monde sur le terrain. Vous comprenez? La coordination est koufi bien. Non, non. Coordination est koufate. Coordination est etiama qui n'a qu'à ordonnance au Mokonzamboka a signé pour nous créer un donc ezali. Autant que yomogo awa certaines activités oyo ezaki sur terrain n'a impact nango visible. Tozalaki na civisme routier et c'est là que 6 mois. Si on a 6 mois, tout méga pour réévaluer. Nzela tokutana pe na bankoko so ebele. Moko ya nkoko so makasi za financement, budget. Et deuxième kokoso ezali changement de mentalité na kati ba structure nous sont concernés na gestion ya likambo to benginzela. Donc à part ba volontaire autozaki na bango tout sengela qui tous à l'accompagner à la fois la police na agence ou bien structure ya l'état ba pesaka Saint-Père ba bengi yango ou ba tchaka signalisation na nzela tout sengela qui tous à l'accompagner na ministre des transports toloba provincial P national na misala nyonso ezali concerné par la gestion et la circulation na population na nzela. Alors mutu na mutu aza na budget na ye na ba structure wana oyo bandaka la kala esengela ki bachaka yango pour misala wana esalema comme esengeli. Rôle ya liboso ya changement de mentalité eza ko sensibiliser, ko éduquer, ko interpeller, s'il faut informer la population na oyo ba valeur esengeli tozalango na nzela. Mais na ba koko soto kutenango à un moment donné ba volontaire ba comment qui obligé ba ça là au-delà il y a travail à sensibilisation ba comment qu'on régulariser circulation qu'on réguler circulation et botu mo koko sona ba roulage mususu ba roulage mususu ba moni tike bo continuer la ngana bango bo zumisa na bango ba sondoli pe nzela to bengi to interpeller de plusieurs manières ba konzi ya ba structure wana ba bo sanate que nous venons en appui à leur mission. Bon, ils ont des missions na bango. Bon, parce que ba faillir de plusieurs manières ya ko sala mission na ndenge sengeli ndebiso te kota na likambo yo to solo la bana mboka bo moto na nzela ezo senga bo za ndenge ni yo mokumi mutuka to sa signalisation. Tu dois souligner que le gouverneur, il y a ville à Kinshasa, a collaboré avec Makassi, a poussé le ministre de transport, même le ministre intérieur, à Sala, Batia Moulungue, dans la structure qui est concernée, dans Nzela, va accompagner comme il faut. Mais, il y a Congolais, il faut tout l'ongolaye dans le mécanisme que soki likambo ngane na initiateur te na kokota yango pété et aussi mba pété on est za goboma mboka donc initiative on a utake pa bato mususu total bango ba kosuka wapi nde memi biso na mwa mbulo mokonza mboka ay kolobela yango na conseil des ministres une fois a sengeli na premier ministre pe na ba nyonso ba ministère eza concerné na tangiawa ba tia les moyens pour campagne wana ezala réussite. Merci le laurier. Et yaki ndenge to sengelaki na yango te. Soki na ngina zala moi direct. Le mot yaki muki et mon anate. Donc depuis instruction en épée samaki tilelo tozwaki orientation tozwaki réaction à la hauteur ya batante te. Ezaki donc difficile ko garder ba volontaire on a nzela. Par contre, certains privés nous ont accompagnés. Tout ça, la Swista, tout ça, la UPAC, et accompagné qui n'a qu'à sa campagne, on a pour nous repérer ça, moi, Goulia n'a pas volontaire. Donc, on a dit que coordination est ça de l'autre côté. Non. Notre mission n'est pas d'abord dans les opérations. Phase où on a opération, et ça, mission, il y a gouvernement, na provincial,
na national. Nous, on est dans l'éducation et la formation. Merci. Vous êtes dans l'éducation, la formation. Vous éduquez ni pas ministre belé, bon yiba mbongo ya l'état, ba ministre ba DG et belé mi yibi oyo moi na mboka lengeta koti ba conflit et belé. Zoka interpeller boisco rôle ya changement de mentalité. Au bino ko changer ma mentalité nanu ya bino non baba konti mi yibi avant petit peuple à tout ça. Non, mais déjà, une des actions dans le lingozo lobela, rôle n'abso, na kubundisa corruption, par exemple, na vol ya deniers publics. Na kata campagne à civisme fiscal, to les cas qui banzela ndenge na ndenge, to kutani na ba partie prenante, ben nous sommes concernés dans les camboyo, na ba réunion kili. Na témoin na tozaki na ngo ezaki na deux parties. Civisme fiscal et gestion responsable des deniers publics. Bon. Na partie à gestion responsable des deniers publics, ils ont concerné Moteki Nguba Lanzelate. Bon. Ils ont concerné Bakonzi Obengi Bakonzi, ba ministre, ba mandataire public, ba Songolo Pakalo Bazali na décision ya gozwa sur meya ya l'état. Campagne deuxième partie et Mbandina Nouté. Ok. Parce que justement, Tourouzon a toujours la même difficulté. Yambongo. Si pas Yambongo, mais il y a appropriation. Et Seigneur Batouba s'approprier ce souci-là. Balobake, et ça souci à Bissonionzo, et l'on a préoccupation unique à chef de l'État, qui se traduit par, à travers politique, il y a CSM, IGF, Nabam Soussou, pour nous bundisa, Mouyibi, Yambongo à l'État. Mais et comment aspiration, il y a tout Congolais, Banda, dans le gouvernement, tina dernier citoyen. Donc, Tozo Ben Dabatomatoy, mais ils ont une formation, ils sont les saléments. Dans le gestionnaire, il y a le dernier public. Dans le minute, le coordonnateur Jacques Kangoudia a commis déjà ministère et portefeuille pour nous sensibiliser la compagnie ou bien misala nyonso ya l'État ou yozo émané na portefeuille à l'État. Tous ala na beaucoup tani il y a qu'on préparer la formation à l'interne et une des missions à CSM c'est la prévention. Dans la prévention, et c'est tout réfléchir sur le mécanisme à mettre sur pied pour décourager Mouyibi Yambongo à l'État. Donc, Toro Salango Bisso Mogote, Toro Sala, na APLC, et Longo, na IGF, Sénaref, P, Cour de compte, ben, nous sommes concernés na Keba Mbongo à l'État, État Moularandengeni. Il faut qu'ensemble, tout dégager politique dans la prévention et la lutte contre Mouyibi Yambongo et à l'État. Donc, rôle Nabiso Yango. Ok. Donc, IGF a aussi non. Non. Ils ont la carte d'attribution d'ailleurs. Adam Toulanga na sepela Marambasala. Ce qui est na occasion sous na betele sous ma bonne, on bête sous donc, Mboka ko tambolate ndenge wana ezalaki avant IGF et reprendre Tinana Yango parce que IGF a créé les lotés. Et créé ma bandakala, mais ba botolaki e ba outil, ya kosala musalo azosala lelo parce que les intentions étaient claires, fragiliser l'État et fortifier les individus. Voilà pourquoi les lots Congo ezana ngambo liboso ya kosala ezonga nanu État. Il faut tout la moussa l'État sima ba individu ba comme moins puissant que l'État. Et l'IGF a un rôle primordial à jouer. C'est que l'État a kangaka. Donc a contrôler yo. Sokoza muyibi a rosenga ba kangayo ba kangiyo. Soko bongwami ba ko récupérer mbongwana ba zone si na l'État. Donc musala IGF eza na tina. Et na sepeli nengeza directement rattaché à la présidence. Eza na ba structure mususu tozos bunda. Soko dépend de kanangai. Na rosenga ezala rattaché à la présidence pour to contrôler en bien ti to kongola mboka ezongi mboka. Bon. Soki mboka ezongi mboka nesuko boni kotala ndenge nini bilo msubo ko détacher à la présidence.
mwana mboka Jacques Kambala Tshilombo soki na 2023 yo sengi peuple congolais ba voter ba relire sous Fachi Beton peuple etuni yesuko etuni yo nde Fachi to voter pour celle biso nini ba voyage tout kwenda vutuka we Fachi voyage intérêt ya peuple congolais eza nini to voter Fachi pour asali biso nini ba œuvre nini salami ba action ya chef de l'état nini asali nini na temps mukie oyo o dirige mboka mwana mboka Jacques Kambala Tshilombo nango banda na makambo eza c'est terre à terre le ba premier terre banda Congo eza qui comme Zaïre ezongi sous Congo osomona bato bazo uela bazwa passeport diplomatique ya Congo ne ba sango siko to bana bandoliste sima to bengi Vandam bapaya bazo senga bazwa passeport diplomatique osomona yango na moi souvenir oza na yango ya okola na Congo banda Congo parce que liboso l'identité même ezaki soni na mokani mpaya otamona na passeport congolais ba respecter na aéroport songolo ezaki te parce que avantage maman ndembi ezani na makambo no so donc le fait que politique il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ressusciter Congo à niveau sur le plan diplomatique, il a tellement vendu positivement le pays que pays reprendre valeur à l'extérieur. Bah toi comment on rappelle pour ça? Ah Congo on est à la paysan à Centrafrique. Na ko yebiso keza na bamboka mususu totambola. So obete ba on komba Congo baza oyebatiza eza wapi. Ba bakara tu parles l'africain. Ba que l'africain c'est une langue. Mais lilo avec toute humilité, le peu de voyages que je fais dans le cadre de Moussa Nangaï, n'a pas pu assumer avec l'énergie la plus totale que le président Félix a redoré d'abord l'image du pays. Bon, maman ndemi avantage. Na pression déjà les bossons. Ndembi otoliaka, maman n'a pas été la biso. Azoango api. Est-ce que ça 100% que vous avez 4 mboka to vous avez libana mboka. Donc pour que l'économie marche comme il faut, et c'est d'abord politique yamboka et zamalam. Parce que la politique influence directement l'économie et l'économie le social. Or, politique sans liberté, moi batou, basa misale sengélité. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a permettre que même bateau yo bazalaki na un mot ya redire ya kolobate na mboko azupe moi caméra na ya chili boso ndako na bango abandi pe koloba abi akomi journaliste bon soki oyebi kozalaka olobaka lobaka komisaka nzambe pour na président Félix Tshisekedi parce que na temps mususu bino bilobela bozo loba wana bolonga bosala yango bozo kanga petro bangai bakanga yo kaka le même jour obungi pe mona mboka bozo kanga trop te aner chef de travail ke aner kanga ma bakacho kanga ma bozo kanga trop bazo kanga nani trop yo muto abatu ozo to saleta osali makamno normal bakango pona donc bonimbo yebisa biso que liberté égale libertinage. Citoyen a un devoir na ye, pas un droit na ye. Ce que vous savez là devoir na yo te, ba ko privé au droit na yo. Sinon toi sous mokate. Donc cause la démocrate et lui kolobate cause la yuma. On dit ma buzo ba na mboka ale olobi que toi ba démocrate. Wana toujours bon mboka. Mais facha mutia malamu trop. Te mutia malamu. Mutia kolobate que tika buzoba etamula la mboka te ezane mote. Donc maman yangdunda pondunda ne etekama. Et c'est d'abord politique ezala stable. Ce politique est stable. Économie est stable, social est stable. Mais faut photo que tu as raté. Tout na libulu ne kolanga. Tant le président Félix a reçu le pouvoir, a coûté combien à caisse à l'État? Pour bao ba yiba ki on a ba kende, les loba on ocha munogo,
Baba da omitu na butu moyo. Tant totika ki caisse, totika ki combien? Oyo to ba no senga ba ye la biso ebele. Ça totika ki combien? Bon. Tokuta ki agent à l'État, azo futa mana combien? Le lot 3 ans après, a combien le salaire augmenté à combien de pourcents? Bon. Bino ba tozo tuna présent au salani. Tokuta ki soda na kanchachi. Makusane ezate. Bana na iba na place à otanga te. Na classe bana bante. Et logo le bosso président ça l'habité. Mboka soda zo bate là, faut payer sa soda valeur. Azon si makusana e. Atiele mai na kan. Atiele hôpital. Atiele école. Atiele école. Bozo tunaka sali nini. Soda votera te, mais moi c'est à soda à votera. Moi n'en votera. Ce qui soda zo la mugana tonga moni moi na zo in classe, azo in classe gratuitement. Yo kan sa o yina président. O ko tsaka ma gratuité ba musu. Tokei. O tumulanga. A sali nini. Gratuité et enseignement. Maman de menazo zonga. Ouais. Maman zaki na bana 6. A comment tang sa bango na délestage. Bon. Atindi 2 na classe avant nina. Parce que ça n'a bon autant que ça va monter. Moi, bon, on a asso mandunda. Les lots, bangono so 6 barotanga sans coupure, sans délestage. Bon. Mbongo zako tia na ndunda. Eko bakisama. Parce que oyo zako foutre la classe, du moins na école élémentaire, au rejoindre école ici, moi budget yandako. Et teni wana oko foutre yango soute. Bozo tuna ka saleli maman wana nini? Ce qui est famille, c'est la famille qui a un budget mensuel. Mobile a calculé, va réaliser combien va épargner depuis que l'enseignement est commis gratuit. Tomi Kosate, ceux qui pona yo zo monate, ezala batumso butumo yazo banzambe nangai, batela président. Na balabala na boulevard, toza mona bana ya mike belé na moyi, ebele. Depuis que gratuité bandi, vous avez bango se belé ndengona. O bazaki sans famille, ba structure se récupérer bango, bazong si bango classe. Bo banzela. Tout le monde te banzela. Tout le monde te banzela parce que bon. Bah il y a 5 chantiers normalement ils 46 banzela té. Oh, mais il semble que dans moins 3 ans tout ça, il y a 18 ans. Tout ça, merci na zozo ngana yo. Et resala nga passe ndeko journaliste bilobela mwanza na télévision que en Équateur nzela zo sala matin nzela eza passe. Ngana sa mutu te na za journaliste soki na moni faille et pas mokonza mboka na loba na manière moko ya loba ya bien. Tu fais sa radio te? Ba reporter ba kena en Équateur. Botika biloba loba ozomona ke o journaliste danger, oza danger zo kosa ba na TV ke en Équateur ba osala le côté. TV za radio te. Jour TV comme radio ngana tiki musala TV. Dozo en Équateur to leka. Problème ya nzela awa tozana nzela mon côté oyo eko telemisa moto. Na telemi ato na venu mushi ba zo bon. Magatu ba tino makadam te mais voiture zo leka na sans problème. Tozana libération. Voiture mon côté ko sala tue ekangami embouteillage to mai moko sa libule zate. Tozana banzela na biso na kati na bamboka kuna na bikoro. Oko lata na 80 à l'air. Oko mona na luenge mon côté mais mutango ozo pesa ben fou ba mauvaise information par chef de l'état qui a tozana problème. Et ça problème naé parce que awa na mbandaka okoko ba lokotali province na biso a ozana nzela moko te ke mutu ke ko kanga président dernièrement tout ça na mboka moso na Chikapa kuna kangama ki voiture ezindi mais awa na mbandaka na nzela bikoro voiture zoleka sans problème pe na problème itali mai par semaine toujours à mai 4 fois on a problème d'électricité en Équateur mais na 4 fois ngo te limite économiser ka soki mai ye donc provisionnement yo tout ça là qui na mwana oui, tant que je me suis dit, mais il faut monter pour empêcher le chef de l'État à parce que là, normalement, besoin de déjà. Bientôt la libération. La libération,
bato bavoyagaka chaque jour bazongaka na ye azongaki ndenge nini se voiture ekalaki avo meza na eloko moko te me yaya wana soki aye afaire face na biso parce que c'est un type oyo azopesa chef de l'état d'information mwa mabe tozosepela nango te biso tosenga toza bana équateur tokotami na mbandaka tokoti na mbandaka journaliste musu mpola bino wana toyebi memi ye te ere ayaki atamboli na province na biso te soki azoniye chef de l'état aya awa moko chef de l'état atamboli bakame ekangami tomona bamikende totango na bainternet partout eza lokwa mboka na biso équateur te équateur en tout cas banda papa na biso Kisekedi beto akoti tozomona changement ya banzela ya baprince bazotonga kuluma gouverneur po bazobundana président de la République tozosenga ke président aya komona mbandaka ndenge ezali aya komona kitoko ya mboka na biso toza na joli mboka oyo ezopesa. Merci beaucoup, Énergie, le grand réalisateur, moment réalisateur et Moutoua Simbinini. Avant de continuer, nous avons Jacques Kambala Chilombo, nous avons élection de gouverneur. Peuple congolais a sengi, n'a pas député provinciaux na bango, boye bako voté utile. Nous voulons des gouverneurs oyo azana souci. Dans la vision à accompagner chef de l'État na nenga fente manfu baté parce que ça na batumususu oui candidature toboité na Congo central 23 personnes 23 candidats bolingi de Congo central té mais selon l'investigation na sali ba sondage na zanango awa na mai ndombe Rita Bola ana moins 1000 chances à rejoindre. Na maïndombe Rita Bola selon l'investigation. Na sondage Rita Bola moins ko ezali. Soko ke na Congo central selon ba sondage Dr Guy Bandou azana na moins chance et puis candidat ya nini Union sacrée. Selon le sondage. Donc, tu peux une chance. Ah, on a vu la Kinshasa. Moi, Namboka, j'ai Koko Moulumba. Attends, moi, 1000 chances comme vice-gouverneur. Mais, Kino Moussouba, comme la Kinga Yawa. Pegin ça, Yebisa, j'ai Koko Moulumba. Ah, on a 1000 chances. Tu sais que les députés na biso ba voter, biso j'ai Koko, mais j'ai Koko Moulumba. Tu boy que est au pouvoir. Lobi baloki langobila. Poto yebi bien soko o yeawa o ko tumbape po yo pena déjà côté na lota pena vraiment tapetage lora denilesi wana nenga ba kinu ba bito yebi yo oza bosser je koko mulumba olingi peuple kingabwa parce que charge ya Kinshasa vice gouverneur to boyi ke oza poste lobi balokela ngobila maintenant selon sondage c'est bon oza na sondage oza. Mais dans le Congo central, tu as un problème au Soussouboé. Conseil d'État a dit que réhabilitation à tout le monde. Tu y habites. 23 ans, tu n'as pas l'arbre pour ça qui. Bon, seul le soir, l'élection a sauté dans le Congo central. Moi, tu es l'État. Point d'interrogation. Nous avons félicité l'Issoussou, président Verkis Kiamangana, président Verkis Kiamangana, Ouazola Nzimbu, via Bali. Il y a un moment où il y a précédé. Verkis Kiamangana, Ouazola Nzimbu, na âge na ya commune au Tata Mbimba Bongo, via Otobala Siko. Oui, il y a un bicycle. C'est la tout n'a passé et comme de la Bible. Mais la majorité des problèmes, tu as parqué à part ma pango. Ba gêne, ba divorce, ce sont des gènes. Boubala Nikabo, 2 semaines après, pas divorce. Mais Verkis que mon gars Wazola vient à ma carrière, tout wana à bala paix, à bota paix, mais vieux, na minute vieux à bali l'issous officiellement. Donc, n'appréciez, merci beaucoup. Moi, n'amboka Jacques Kambala Chilombo, na zongi na yo, na grand katanga kuna problème vraiment moyen té. Dans le bien au conditionnel, il paraîtrait que Bakatangé balingi bakasayete. Na moni premier ministre ça m'a le conde ça m'a chou. A Kitaki, à Sololi,
même na ba autorité traditionnelle espace Grand Katanga ou à 5 la paix salama. Est-ce que posa Katangete yango kitaki wana mbangu na moni lisusu ba élu du peuple beli nationaux ba kitaki po basa ba investigation ba moni désordre mon côté ba moni likamma mon côté mais problème na sali constat il fallait que people luka ba ressortissant ya Kasai kuna pebo so na bango botongo na ba image mais déjà ça va mais moi na mbuka cha Kambala Chilombo na kanisa pena ke eza ruine makasi pena kuna na Katanga kuna na Grand Katanga nzoka neza bongote otala ki yango na misu 4 vous rappelez pasteur lecture na ozani non esengeli tokeba eza lokola maloba président mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki na discours na ye na sommet ya suka na Nairobi alobi lelo ozoka plaisir ya kopelisa moto na ndako ya mopaya ya voisin na yo moyebi te ke moto wana ekokoma te epa na yo eza baoyo bazojouer rôle ya bapyromane bazotia moto na zamba na Katanga parmi bapoliticiens bakanisi que en utilisant la corde sensible ya oloba na bakolo entre guillemets bakolo mboka bakatange ke bakasaye nde bazoya koyiba misala na bino en mettant discours wana liboso bakatange miteme pela bakobengana bakasaye nde bango bakomi danger non bozosala erreur. Les temps ont beaucoup évolué. Bakasaye ebele babotami wana bakoli wana babali baboti na bakatange d'origine mélange wana eza makasi mingi. Je ne pense pas que bokozwa résultat bozozela tant mosusu na oyo elekaka liboso bozwaki résultat mais na kanisi te ya mbalo ekozala ndenge moko. C'est très dangereux de jouer le rôle de pyromane. Ozotia moto na kati ya zamba mais yo mo oza na katikati ya zamba siko moto so ntango e encercler yo na epte so ndeni no bima kuna no esengeli bato bazana mo ekenge oui mais na musalo biso to sala rola basali na nzambe avec mouvement Otobengi Redsco Rassemblée des enfants de Dieu pour la transformation du Congo oui pe na ba église indépendante ya Kinshasa ya Congo Mobimba d'ailleurs. Tout ça, nous sommes accompagnés dans une partie armée, Otobengi Sekas, éducation civique. Oui, oui. Mon collaborateur, Yamakasi, colonel Charles Magita, et l'ongo, évêque et belé, tout travail qui a la communauté ensemble. Gouverneur, il y a Katanga Azagi impliqué, Kiaboula. Et tout le monde a le résultat. Donc, si on travaille le peuple, aventurier, il y a des politiciens, il y a des Nasamakila, merci. Donc, ça la aventure. Parce que éviter que moto aux autres chawana, comme ceux qui sont là. Merci beaucoup, Mme Jacques Kambala Chilombo. Avant tout, Kabouanayo, tout le monde élément oyo. Il y a Fonds d'action Chilombo. Ndenge Kendaki kotika badon. Na kombo ya tata mokonzi ya mboka. Osali mokonzi ya mboka surprise. Bandi deko ba membre ba cotiser avant même gouvernement et assister. Fonds d'action salamaki. TV eza radio toujours et comme radio natiki TV. Toleka. Le drame qui a coûté la vie aux vendeuses et vendeurs du marché de Matadi-Kibala touche au plus haut point le premier citoyen congolais. Et la Fondation Chilombo prolonge la main du chef pour toucher les concernés. Voilà qui explique le déplacement de Jacques Kambala Chilombo en tête de la délégation vers quelques familles de victimes du 2 février dernier. Une visite de réconfort avec à la clé des dons. Ce sont pour moi des héros.
okufi na jololote okufi goigoite okufi nesika ozali koluka po lesa libota oza mutu babetelo maboko nalingi bafamille bayeba yango ke tokotambola elongo tokosassocie na bassociation eza pembeni kosala mosala awa pour que elongo sensibiliser sa population dans le civisme constructif. Rien ne remplace la perte d'un être cher. Pour ces familles, ce geste est un réconfort et une marque de solidarité dans la douleur. Nous devions vraiment sensibiliser la population afin qu'ils puissent quand même suivre cet aspect sécuritaire, afin de pouvoir éviter de vivre dans des endroits qui se trouvent près de câbles électriques. Bon, ça sera un grand travail que mon confrère, mon collègue, le coordonnateur adjoint des changements de mentalité, va avoir à travailler avec la communauté locale. D'une famille à une autre, le geste est posé et le sentiment de ne pas être abandonné trouve son sens. Je remercie l'Éternel parce qu'il fait toutes choses à son temps. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. En tout cas, c'est un geste qui me va tout droit au cœur. Je pleurais. J'ai perdu 25 enfants. Il y a 2 rescapés à l'hôpital. Or, derrière moi, il y avait quelqu'un qui est venu m'essuyer les larmes. En tout cas, je ne peux que dire merci. Les familles sont nombreuses et la même attention leur est réservée. La délégation a tout prévu. C'est via le district que les autres familles recevront leur part laissée aux bons soins du district. Na kusenga merci. Na fondation Chilombo na ndenge baye kwa assiste bato oyo babungisi bandeko na bango bandeko wana bazali bandeko na ngai pe en tout cas na sepeli na geste wana baye ko partager na biso mawa elongo donc po na ngai nzambe apambola bango apesa bango mayele ya ko continuer na fondation wana koyeba ko kamba ba oyo bazali na ba pasi. Merci, tu connais vraiment pratiquement la souka, mais l'homme de Dieu, Fondation Chilombo. Il y a une idéologie, on a déjà le précédent événement. Idéologie, on a une Fondation Chilombo. Limbisangai, Ranamulanga Pembe, et ça, alors, on a dit que la Fondation Musée Laura Désiré Kabila, ton nengeni. Merci beaucoup. Non, Fondation Chilombo est une fondation, mais tout bien une fondation parce que nous voulions innover un peu la manière où la fondation a fonctionné. Nous avons la vision. Vision, il y a collecter des fonds pour des actions qui valorisent la vision du chef de l'État sur tous les plans. Tant politique que social. Mais accent beaucoup plus dans les axes d'intervention où ceux qui ont intervenu et où sa visibilité dans l'action et le chef de l'État. D'abord, Mawaming, parce que depuis février, tous les cas qui pour nous accompagner. Plusieurs événements se sont suivis. Tout le cas nous parle, il y a le gouvernement Salema. Et puis, Bissot, tout continue le programme. Je crois que d'ici là, deuxième partie, il y a soutien dans ces familles-là et vous allez réaliser. Donc, il y a un accompagnement on devrait se préparer pour ça. Dans la vision, il y a Fonds d'action. Le peuple d'abord, ils ont le rôle à écho. Il y a un peuple d'abord. Mener les actions qui mettent le peuple au centre, intérêt à peuple les d'abord au centre. Le gouvernement a un au centre. Mais, si on a un fonds là pour quand Union sacrée, normalement, ils ont une vision à l'Ibosoté, pour compter le nombre de bateaux dans la Union sacrée. Ils ont d'abord esprit. Donc, esprit, biso bato to côté l'Union sacrée touyer, tout travailler dans le président de la République, tout qui sa vision naie, sans que tout dépende de l'autorité morale la biso.
Vision et union sacrée en voilà. Mais malheureusement, bato ba memi milimu na bango wana ya kalawana ba continue na kati ya union sacrée. Bon, bazo continuer de se comporter quand neti bazo ko ça ba intérêt ya ba autorité morale na bango. Bon, baza sur une autorité morale te bango ba mi comme si ba autorité morale. Ce qui fait que à un moment donné, avant de commencer à souka un mandat, tu se rends compte que Makamusu mokonzambo kaningaka sala irosal mandengo na te parce que bato belé ba yaki na lokola tika to kota na masu ya Noé poto bikaka mais to changer na bisoté yango zo sala make ba programme sous ya président ezo kokisa maté. Alors biso fondation tongoro ya pe en contrepoids derrière ça. Tongoro koloba ke non to collecter ba fonds sur le programme ya président ezaki ke na cha barrage moko ya reproduire 2 kilowatts ya pour na kopesa électricité bino na ba esprit na bino mabe wana bokale fondation ko yo kanapé na bana mboka msusu to sangisa mboka mbongo to chape 2 kilowatts wana basali yango pe programme ya mokonza mboka ekokisami. Donc voilà un peu toni to ebisa bana mboka ezali kamba kukule te okoti wana obomba mabomba ekoyeba na kaka skalate ekoyeba kozalaka na yo na biso te. Parce que les actions que tu mènes, ils ont miroité ma vision à chef de l'État. Bon, contactez bien le Fonds d'action, au Kogi, côté la page à Facebook, ils allaient déjà, et comment mis Fonds d'action Chilombo. Et puis au Mona, Nandenge, ba numéro, ils allaient, et Pesamiwana, au Kogi, benga na 5 x 9, 27 11, aux informations. Madame sur la fondation. Merci Tokomina Souka, DG Patrick Thioyo, merci beaucoup. Yuna maman Nathalie Thioyo, Bodotalanga Nandaku, Narubo Sanarate, équipe technique Mobimba, Richard Vouidi, Énergie Lelo, thank you very much. Et puis Kankou Kabasele, Narubo Sanarote, Jonas Minga, et puis équipe privée, Tozana Christian Bungu, et directeur Le Foco, et puis Emmanuel Beya, sans oublier Excellence Patrick Congo au télévision depuis quelque part, Yuna Madame Bibi Chimouika et puis Nalandri Chilombo, sans oublier Papit ça toujours connecté l'homme de to Sugissia émission et Cécilia message à Souka na peuple congolais parce que c'est monsieur Céli Tolinga mboka tolata souci mboka toza sima mkonza mboka. Merci beaucoup. Libanga Lisui Tchakounde Kosekate, mais les propos tenus dans cette émission n'engagent toujours son auteur et non au diffuseur. Mesdames et messieurs, suivez-nous à la rediffusion demain lundi, dirais-je, et demain lundi à partir de 7h10 ou 20. Dans le cadre toujours, il y a idéologie. PES TV, Monde entier Bolandi, Oyonambela Gbino Zalaki, l'homme de Dieu. Le pasteur Jacques Kambala Chilombo, ou à casquette et belé. Conseiller principal, il y a mon Kondiamboka, coordonnateur adjoint, il y a CSM, et puis le président, il y a Fonds d'action Chilombo. So, on a bêti la vérité, mon sous et comme au pays de Tamoutane. On a souka, et les gars, mon Kondiamboka. Bon, mais il y a polémique.